Kouta na biso na matadi toyemba mona siège na Dibamboma. Wana ba 87 88. Voilà tobimi révélation de l'année. Jibem Piana meilleur chanteur à l'époque. Regarde mingi Jossar na mené à batwande ko la bilo ko na Jiba bimi meilleur vedette, Wenge bimi meilleur orchestre 87 88 88 89. Ba place on est à biso. Meilleur orchestre, meilleur chanteur, Jibem Piana. Ndena na 818 na to uti matadi. Wera son Jibem Piana ba décorer ngo tozuma champagne que moi na mère azuma car quoi. O deuxième boy. Mais un jour to gagner ko ça l'accident na memaka na retour nango Jiba ko mozo to na Sosimat nde to wa ça l'accident. Bolo bato lo bana biso muziki. Bato ba yo kabiso to beta. Bato ba juger biso na muziki. Nde wera na ba Jibe ba betaki. Omona bazake belé Wera Jibe Blaise Boula Adolphe Dominguez misu bazao bunga Balempela ba Emilia ba Rikoko ba Marie Paul ba kende suwa moi muke Marie Paul nga na 400 ka Belgique to ya na Paris po ba sundola kende ba Jibe na ba Wera wana biso na 400 studio ba kuluka ba yembanga mulanga malasi ngai moko producteur na mopanzi auteur compositeur Massa Nanga Rikoko toko mona moi Massa moko Damien di Monekene à l'époque il maka Dido Biaka disco hit moi eloko moko ya disco ko to gane étiquette té nga nazo futa studio na mbongo nanga je nazo sala na Paris ba ko futa nga à l'époque ba 500 et quelques et ba $2000 na bâtiment nazo zwa moi na mère avant d'Achenga Rikoko na ici les Molinos. Meilleur V 2025 n'a pas abonné fidèle tout la chaîne Oyo MJ Télévision Mami Wanja. Meilleur V Naemoko, la patronne de cette chaîne, Madame Mami Wanja. Ah, la première dame d'Orléans, Bissiko Zaline Orléans et Longona Libota Mobimba. Ba meilleur V Nayo et meilleur V na équipe technique tout MJ Télévision, mon cordon junior Mobutu Daou. Ba meilleur V na yo, meilleur V na caméraman na biso Dani Chimanga Papa Darby et meilleur V na bino nyonso obozwa carton ya kolanda be émission na biso tout le temps bozaka na au fourre et moulin pona ko commenter ba vidéo na biso ko partager yango donc eza vraiment bien mingi parce que et ça la biso esengo makasi et puis merci beaucoup na ba abonné fidèle ya chaîne na biso to bandela bino depuis mois de janvier ti lelo to komi en mois de décembre, le 28 décembre, vous avez toujours et longo na biso. Na artistes et musiciens tout. Oh ba beti ba concert na bango, oh ba se battre vraiment, oh ba laxi de quoi ils sont capables parce que tout le temps on répète artiste il faut abeta ba concert, artiste il faut ba production et ça na ba différents pays. Artiste ezaka tout on a kende ki biofa. On a kende ko beta concert sur na ba sangusu. Oh la kende ko beta concert na Matadi na Boma non artiste faut déplacer ka ROP au loin na ba avion amitié au mati pa avion munene et ça la capé bien en tout cas coup de chapeau na banda premièrement na Koffi Olomide au déjà le 15 février à cause se produire na Londres na mboka ba Mama Rifa ya Simombo na London ya Didier Pelé quoi ya Ricky Matobo Koffi Olomide no honorable Cindy Leker na quartier latin international ba kozalana pona ko sepelisa ba amoureux nyonso et puis côté ya Weranson ngia Mama Kanga yépe azali toujours déterminé pona ko beta concert na ye o ezali prévu le 15 février Weranson a kobeta na Paris na arena Grand Paris et Koffi Olomide na Londres donc votre ça va polémique bozo sala que Koffi a teli Wera libano concert à Koffi Olomide les acquis déjà bien préparés et Koffi Olomide a annoncé qu'il je crois dès le début déjà annoncé que non beta concert nanga le 15 février pour na se ça va mourir les mêmes artistes Koffi Olomide a outi ko lancer sous ko boaka des chansons oui, tikala qui n'album Platinum volume 2. Donc, tout ça, la chanson Baila, tout ça, la chanson Lang. Et à Lang, mais Lang. Donc, voilà, donc,
évolution nango eza très bien na YouTube vraiment te sentir que Koffi Olomide aza légende, Koffi Olomide aza icône parce que vente nango eza vraiment impeccable na ba plateforme et tout ya téléchargement. Voilà on a quelques informations on a bondi ce qui est loko na bino mais côté pays artiste héritier Watanabe il peut le 31 décembre à cause se produire na Hilton Hotel héritier kozana pour na cause ça va spiritas tous unis kumbi le 31 et voyez la l'invité ce cordon junior mon buto sala na invité point d'interrogation. Et côté à JB Mpiana Papa Chéri, concert aux équipes prévues le 31 décembre na Maribel, na salle Maribel. Et pour la suite concert wana eza annulé parce que Papa Chéri aza mutu ya mawa. Papa Chéri alandi maloba ba divete. Alandi ba menace ya ba divete parce que ba dive alinga ka concert wana ebeta. Jibatali habité naza Papa Chéri. Nazui Ségué dépose à Kamon à mon âge de 18 ans. Ségué a passé jeunesse tout na orchestre BCBG à Papa Chéri. Papa Chéri na oué BCBG le quoi bazara battu humanisme babi jamais Ségué pose ananda comme Lili na mort et kuna na haine topé a na nani na Kinshasa. Papa Chéri te mana podium abanda kubeta abanda kubina makasone kozalaki. Mais un gros concert wana ezali reporté pour une date ultérieure. Coup de chapeau na Papa Chéri et coup de chapeau na wenge BCBG parce que bolaki si vraiment que bolinga qui Ségué mignon maniata molimone et puis manakinya la plateau langala zanga mon côté naza accompagné na maître Tchétché Membe autour en soubat maître Tchétché Membe wazana a maître spirituel aza maître ya ba musicien Tony maître Tchétché na habité malheureusement eza YouTube moi ba balancer biso nzembo wana ezate molangi ya malasi aza moko ya ba figure emblématique ya Paris oyo wenge El Paris vraiment et immortalisa à travers chanson molangi ya malasi ensuite quand on a figure emblématique te azape moko ya ba cofondateur ya wenge El Paris mais vraiment maître Tchétché Membe tobeta masolo tout etali musique moi mon qui peut to glisser na masolo El Paris mais mingi tobeta actualité musicale to la mort ya Ségué parce que maître Tchétché Membe yé pas zaki pembeni ya JB Mpiana à l'époque na Paris ya zaki maître na ba tambola pe na JB basaki makambo beye et puis maître Tchétché Membe amona kokota ya Ségué mignon na kati orchestre BCBG. Donc maître Mekakoli c'est sur la vérité pourquoi ba accident zulangama na BCBG parce que dernièrement tout le monde a dansé moko anava na Canada ya BCBG babi asaka accident na kala ne emeli babi na pont makelele awa Patricia Binge Talks auto kwa na Canada ba auto ndeka la tiba 6 mois passés ensemble avec maître Tchétché Membe to lukato yeba pourquoi na wenge BCBG topé na wenge mobimba en général ba accident ça la toujours ba accident ça ka fréquent et ça ka nini wenge ko banda la JB ti na muto asuka ba signa pacte na bango ki ba tu wa kufa kana ba accident. Bonjour maître Tchétché. Bonjour maman Sylvie. Miko ebele hein. Ouais tout ça na biso. Vous allez bien? Très bien, très bien. Faites qui bien? Ils ont les cas ya Noël et auto les cas. Na pesi batu mususu bazwaki ba joyeux Noël na bango te. Joyeux Noël na bango. Tous ça la bonne année. On appelle à profiter de l'occasion à présenter ba meilleur vin. Merci pareil. Ah, tout ça matanga ba matangi landani mwana ba ntonga moko ezate mais beaucoup plus tolobela l'essentiel o ezali ya Ségué mignon maniata oza moko ya ba cofondateur ya El Paris. Tant on atangi El Paris, tout le monde a directement wenge. Parce que El Paris est appelé wenge. Nouvelle ya mort ya Ségué ou ya mbaki ngokona. Bon, ezaka douleur eri makasi. Biwa ya mutu asepela raté hein. Ezaka mawezalaka. Vraiment Ségué za baleki na biso o to mona ki vraiment Zénith Olympia azalaki. Wana ba rentrer na ye. Azala petit azala na biso banda kala zandaka mouvement. Si na dernière mité komaki ke
azwa ma place wana bon nayokaki kaka nde batutu bayokaki ke asalaki accident na voiture so na ville kaka chauffeur oyo akitaki chauffeur na ye moto atutaki ye bon na partage douleur na famille ya Seguin libota surtout mwasi na bana mes condoléances nanga surtout na orchestre BCBG Mobimba pour l'instant BCBG suspendre toutes les activités donc ba fanatique na biso ya BCBG ba na bango calme BCBG activité binomo boye biso ki mutakufi to ça ranine et bembe peza wate et bembe za musika kuna na Inde donc délégation qui ndeki ya famille na président mukulu pa pesa ki moi quelques bateaux bazo landelango bon lo nga naza isu mingi te na ba makamba muziki naza déjà au courant ya quelques makamba mike na pesa mes condoléances na famille ya Seguin surtout moi sinabana. Maître Chichimembe, tout son à moi mon question. Vous pouvez à l'époque, aux Alaka maître, au regard du corps, il y a JB Piana à Paris, ou Banda Foutamboa, tout le temps. Mais chose grave, selon l'investigation, pas analyse dans la salle, Marambo accident et bandi na Wingé de l'Oté. Et bandi qui est pas séguenté. Marambo accident, sous le bito zong à Sima. Je pose parmi batu oh puis c'est l'accident na Wenge mais invite ceux qui n'a me trompé ou ça pas accident na JB Mpiana tout le monde a pu frère moko wa saka accident ko kala kufa zaka pe Blaise Kombo oui bon kufa na kati yote parce que ko sangisa ba accident te noki te okoma ndenge yo noloba wana Wenge zaka ba accident mo accident za ilika moko ko ya na tout moment au vandi likambo ko yang babengaka accident omona soto définir accident donc ya biso ezaka bongo te ya biso ezaka na tango wana ya Wenge tango to na Wenge ngala ba parmi bato baka na ba na voiture nanga 818 à l'époque eloko ba catch à l'époque na moi voiture nanga batindela kanga na ba grande sœur parmi ba premier Wenge ba misa Wenge liboso bato Wenge liboso bazaka na ba voiture wana ba 16 ans 17 ans kinga na wita pe matadi na masana na rento toranaga mutasombaka ba monter na 4 le rento vena batine nga voiture batinaki mbongo a douane te na keke yo na luka ifana za ukamuta kosomba ba monter na 4 à l'époque c'est les boss so batobi les boss na Kimbondo rento toranaga azaka na aga kwa kwado kwa aga na maison ya kwado teka ba pine donc ye aga na maison ki patron nango nde na contactaki na birento na démonter ya kombi abinanga na bozwa ngo pona bimiselo 818 te tokenene matadi ko uta na biso na matadi toyemba mona siège na Libamboma wana ba 87 88 wana tobimi révélation de l'année JB Mpiana meilleur chanteur à l'époque foyaga mingi Josar na mené à batwande ko la biloko wana Jiba bimi meilleur vedette Wenge bimi meilleur orchestre 87 88 89 ba place on est biso meilleur orchestre meilleur chanteur JB Mpiana nde na 818 nga to uti matadi wera son JB Mpiana ba décorer ngo to moi champagne que moi na mère azui moi car quoi yango car yango ya 818 à l'époque là ba catch tono ba lukana ngo ba pourquoi moko moi na mère pe ko laksa bango ba ko kumbat moi na mère ba chaka première boy deuxième boy nde un jour to gene ko sala accident nga na memaka na retour nango jiba ko mozwa to na sosimat nde to wa l'accident o jibi mutane ko mema accident na biso ezaki ya bongo ezaki te accident moko to chango lokolo ezaki accident ya accident to saka nga na mwana mère nga nazwaki choc na ken hôpital mwana mère pas zoki moi choc mais ezaki ya grave tenga na moi choc grave après ba semaine elandi nazongi na nga poto mais bazo accuser JB trop babi Wenge ba accident leki bazo kufa kana ba mais Wenge na l'époque ezali ka JB te to biso nyoto ensemble ba wera bazalaki ba Didier Masela après wana nde ba accident bon so accident salami et comme JB Mpiana mutasala accident ezaki ba erreur kaka na tango wana conduite pe zaki na malamu bien te zaki on pe koye kolana ko kumba bon ngapo na déjà na maîtrise hermo na la sape mon amé ko kumba nde na retour esaki biso ke to ba te dire bande ko ya vers Sosimat et ko tout abiso et pe erreur na biso ya yete et erreur a dire ou utaki stade et ba dire bien à l'époque ba jipo ba jefano aminene ya ba mwinda te et vers ba 19h 20h to ko ça l'accident na moi na mère wana ya accident normal
part accident wana toza iso na ba accident ba film so ba kufaka pe ba oui ça suffit ba no benga ba na bandal après wana na maluku pe lisusu toza ka accident ya Blaise Kombo ba accident za na ngwe belé mo accident za ka nde lelo to ko koma na accident ya Seguin ya te to cha ngolo ko la ke wenge mutebo makabato te mo accident za le kamboyo et ko yela mutu ayebite. Lelo boye papa chéri akweli likamabune ni ko ezali mort ya Seguin oza wenge tanto ba wenge eza vraiment famille hein plan wenge c'est la famille elle Paris wenge ya d'autres tonia maison mère bino so faire partie ya wenge moko au président nango eza JB Piana et maître Chikemembe oza cofondateur ya wenge elle Paris en tant que cofondateur ya wenge elle Paris lelo tango zomona musique na biso polémique ekoti makasi polémique kala toyebaka n'importe ya JB Piana na wera ezalaka kaka bitumba sote okuna obeta na fikine na plateau na nini na podium ya Bralima okuna obeta na fikine na podium ya nani ya Bra Congo ou soit okuna zobeta na Zénith de Paris okuna obeta na Olympe de Paris mais le lot polémique eza subumuté polémique ekomi ya kofinga ba parents baninga polémique ekomi ya buzoba tant buzomona ngo en tant que cofondateur ya Wenge Paris il bela koni tout ça la koni. Bon, ce que je peux dire eza ba époque hein époque pe ya kala ba makambo moni monde ezotambola eza évoluer makambo pe ezokende différent biso kala ezalaka ba polémique pe ezalaka nango biso to nomona ba vie to monaka pe tozoka polémique à l'époque papa Wemba na emenea Victor Elo isona vivre la musique bana matonge na biso bana bandal hein donc ezalaka bitumba pe ya makasi bana matonge bakotaka bandal pe matonge comment dis moi mais ezalaki ya maka benjiri ya lelo te so to pe na deuxième époque to ko pe na époque monsieur comment pe le président JB Piana yebi na ba wera son ba yebi hein ba zaiko pe ba chaka biso panzi likolo na ba emene ya me bandimaka te to koma na niveau wenge BCBG bon chic bon genre et comment elle ba polémique ezalaka mais moi respect ezalaki ya kofinga te moi au monde ke wera na JB bazo bouder ba vie ke ba vie basila zaiko basila yende pas na biso tout terrain wenge musique à tout terrain mais zaka ya marque benjiri ya ba parenté ya ba nini boité bon lelo ko komi phénomène ya lelo za phénomène pe ya mututa ko muluka ke mikili so ba memio mikime keba pe d'accord biso zana sisa et donc tourne kinga question on ngana bisaba ba mo wela ko mema mikili so ba memio mikili mono ndire obongi non koko mapoto eza ko bonga te omoni no poto ka ya misubo ya photo ozongi mozana nini poto pesa makambo ezali besta non to biso kena ba poto ba 80 ba vie bopi ba ya Malou pauvre Malou ba mère Malou ba pepe akunji ba sœur nanga ba José Congo ba maman bo sisimbi wona ki ba poto omonike boye poto musale ezali makambo ezali je ezali mais lelo poto lelo ekomi ba memio po ba memaki yo komi kofinga bato poto pe ba yebi yo pété oyaki no kaka ovani na hôtel boye ba memi na château rouge on va visiter ozongi oyebi poto te wana okende ki vacances ozo comprendre pour poto eza na ba réalité nango poto il faut s'installer faut être responsable faut en parler combien de bâtiments na poto bana banda kote tolobaka ngo te oh yana bino mo kaka na poto ana na parler te amba sous mario vanda kasima mutu oko comprendre mazo ganga kaka yango papa mbabaki nzoka na poto ils examen jour examen zaka on a kili oso mona biso vena ba poto te belé mais so to de lo chance to zonga na bakin pona ba susu yaka nzambe destiné nzambe hein na ko expliquer ba makambo na nga ya quantité ya poto nazana nga na kin ça fait sur ba 10 ans mais je suis là mais zo sanga ga regret banoyo baza ba porte-parole bazo za ba manque ba respect na ba ndeko na bango na ba frère na ba kulutu ezate lelo soko beti Zénith to beti Olympia o beti Arena okomi danser biloko nyusu ba wera na ba jili ba sala yango wera tondi sa double Zénith jiba tondi sa Bercy jiba buka ba martyr est-ce que ba biloko ba jibe na ba wera ba sala muta sala ngo langwaza azate babituma makofe beta marawana toyebi même na Paris na château royal quand wera zo beta
palais des sports jibe azobeta Zénith plein mais ezalaki ya koloba kofingana te ezalaki ya plein na batu na bakana bango boye na bakana bango mais toyoka jamais bafinga tata ya mutu boye oh l'équipe atindi non ate bapeti biso basankara de kuta bablenza élément bafingi te bongo siko bao bakomi na système ya TikTok soki ya ndenge nini ya kofinga non eza kaka selo éducation bano bana bédication ya bien na bamusicien bana bédication ya bien okoka jamais kotinda porte-parole na ye akende koloba ba n'importe quoi mais loko wana ma nazosenga na ba musicien o baza ba leader po lelo ba leader ba comme ebele je te dis ya époque ba petit so côté ba petit ba uti pa wera bazali ba petit ba uti pa ya JB bazali ba petit pa ya Kofi baza ba fali wana ba petit ya Kofi omon ba héritier ba petit ba wera JB pa za ba petit ebele bazali bango na nyuso totali pe bazaka ekiri wenge ekiri génération moko ya bango mais eloko na kosenga na bango surtout ba leader bino nyonso tout la fali fere fere bikiton ba bino nyonso tout héritier côté yaka moral ya ba porte-parole bino ke na tindi ko finga te bolo batolo bana biso miziki batu ba yoka biso to beta batu ba juger biso na miziki ndenge wera na ba JB ba betaki omona bazaka belé Wera JB, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Michou Bazao. Bunga! Balempela, Emelia, Marie Coco, Marie-Paul, Bakene Souap. Tu es bizarre, on a dit, maman, kama musique, maman, j'étais le Wanga. Lelo, na comme pauvre, pour na musicien. Mingi bazana, ba musicien, nanga, la rolobate. Oui, ba musicien, on se va là, senga. Surtout na El Paris Mobimba. À part ce qu'on a JDT, on a de Pichou. Moi muke Marie-Paul nga na katsa keka Belgique to ya na Paris po basundola ke na bajibe na bawera wana biso na katsa studio ba koluka ba yembanga mulanga malasi ngai moko producteur na mopanzi auteur compositeur masa na Rikoko toko mona moi masa moko Damien di Monekene kabia l'époque ngi maka Dido Biaka disco hit moi eloko moko ya disco ko to ga na étiquette te nga nazo futa studio na mbongo na nga je nazo sala na Paris ba ko futa nga l'époque ba 500 et quelques et ba $2000 na bâtiment nazozwa moi na mère avant d'Achenga Rikoko na ici les Molino histoire ba changer ngo te ngose bango El Paris na Bomango lele comme mututo ye kolo wengel Paris te ezo continuer te ezo continuer ba bibamba rappela azana El Paris na ye ya EL ya be emebwanga zela na wana emebwanga sala ye wenge kumbela banda poto akumbela kitanga moni bato bakomi ko sala ko wela kombo mama Bati bazoyembanga mutu azoyembanga na ndako pleto vanda wana nana joli mubiala nana mabusele na parler nga na ke boulot na tiki bona ici de Molino elizanine Bilancourt à Marseille Semba côté à ba Port d'Auteuil bata poto ba Port d'Auteuil Parc des Princes ba côté bata Boulogne bilan bato ba vai na poto ba Bilancourt musika te Port d'Auteuil Parc des Princes nara na ndako kuna na ndako wana à l'époque nazovanda nga joli mubiala avec Kester mabusele ba mission Victoria na vie nga Roxy Chimpaka nde ba nova nga na parler ba vie nga ba Makani de Paris de Will Kombumba na grand frère nga Guis Tombembe akoma na Charleroi ndaso na ke musala na Tikiri Kokombula Mbemba bakomi koyemba na butu moi nde mindele bakomo bisanga non papa monsieur comment vous habitez ici il y a beaucoup de bruit nde nazaka obligé na ke no luka studio d'enregistrement ou studio ya répétition nde na kene na Kinyankou na kene na Château Rouge to bandi c'est répétition na bon futa ngai muna ko futa na mbongo nanga po basala nga nzemba mulanga malasi to bandi na tali ndenge ni faut ba vie moko azaka na wenge kala komone na Emebwanga e wana zovana na Broncha na place Clichy na ke ko luka ngai moko Emebwanga vie nanga to bango na ba wera ba vie biso bana ba 67 kamionete mbola wana vie nanga na PC mbote je sali ba vie nanga vous comprenez? Quand vient à vie na âge, à tel l'autre sala tout mais mukolo za mukolo. Mais na kende ko mona Emebwanga vie ndenge faut mettre nga nzembo na studio. Na futema, regarde ndenge zala ba déplacement na kenga les Valois. Na les Valois za mo banlieue parisienne. Na avec Saint-Denis. Clichy les Valois, ban Adolphe Dominguez bando ko vanda kuna, wa denya muto ba Cordo, wa denya Mulamba, ba Zingzong. Ndenge kende ko mona Zingzong, Singamula, il est grand soliste. Ndeye mutako chabiso kwa master ndenge nini ya na ubetela nga monze moko na mutu moko Rikoko bani wadenya Mulamba pe ba chaba pour ba master
pour les valeurs zagaba bango ba na Adolphe Dominguez ba Lijon na accompagnateur ya Shockstar neto banda ki studio na wani ko futa mbongo nanga nzembo nange sili et comme deuxième nzembo basali la wadenya nzembo Denis Moulamba basali les p deuxième nzembo troisième nzembo Liki Bomolo basali omoni et comme siko eloko moko bato ko moyebele mais lelo na kamwa bato ko molo ba Wengel Paris aye oh mutu moko leki na TV o ye Kolobor ngam na oloba ngai parce que ngam na no bimisa mbongo nanga na El Paris les a souté kufa El Paris on a obano El Paris to saka biso tout boma yango Zing Zong Aimé Bonga to tchaki biso to ba cofondateur to bomaki Marie Paul ko sala les a souté Marie Paul ke ko sala et elle obayaka na ba JDT mais oh biso to sala ka biso tout ensemble koyoka nezala kité to bo mutu to ko lo bayaye mutu to aye to beti mulanga malasi to ko betanga nzambe Saddam Hussein a eu un contrat au Kende Mikile. Tozonga King. Bon, Tozonga King, il y a l'époque où il y a sans le Pasqua, Baladi, Mikande Zate, Biso Toboé Kokende. Nde ba JDT, ba de Pichou, ba ya Yuyu, ba décider qui ba Chapua, ba ya King, nde ba ya King, ba sala ba succès, ba yo kanate na ba Marie Paul, JDT ke maison mère, de Pichou ke pa ya we et pas ya Kofi, nde omoni. Wengel Paris tikala ki na Marie Paul na oya EL mais oya biso eli papu ya L ya AIL ya biso ni bari kokoto tikala ke kufaki Aimé Bonga sali ya ye Aimé Bonga sali ya ye Wenge Kumbela omona Zing Zong pe azalaki na ba Marie Paul moni très bien maître Chichi donc ngai po nanga Wenge El Paris et kufa o etikala ka babi bambari kokwa bambaka na ndenge na ye Marie Paul bambaka na ndenge na ye ti lelo moni bakoka suko matate pon batoko biso toza isute muta ko bimisaka mbongo ne po abi ayembetsa yo très bien maître Chichi to comprendre message na yo et yo kani vraiment ils a bien compris El Paris zakasute El Paris c'est kufa nango et lobi maître Chichi etikala ka Marie Paul na moi groupe na ye Rico ko pe moi groupe na ye ozape moko ya ba cofondateur El Paris mais oleka pe pembeni ya Jimé Mpiana papa ouais wana papa chéri ouais nazaka ku mettre te Jimé Mpiana za mon ami avant na kendo ka Jiba yembango te Jiba ya kolela vie bopi chechembembe ngai muna mema mulolo ikima premier album oya Wenge to binisa 33 tours na ne bimite on a kena poto 89 na ba 17 ans na Wenge mobima mutakena poto liboso nga nde de boli fataka ko sala visa oya ba mamoniato ba tomate ba ko tinda premier groupe Pipo Drumer na biso Rikoko ba cheke bango ba kangi bango ba lekaka jeudi vendredi ba wera ba leka ba kangi bango oka sango sango tamboli mokili wera tsani Jimé Mpiana na boloko nde visa ba ko teka biso poto zoka de boli fataka biso ba visa moko ya moniato to meki voilà na mikili déjà na masolo ba meki premier tour j'ai dit 3 personnes ba lekaki administrateur na biso moko na Drumer na musicien otozoka Rico kwa utaka na ifale kaka ya bana matonge ayaka Wenge ayaka na moba crine ya kulukuta ya kukabila ana mabele ka biloko moko ya Rico kwa ayaka na ngwa mbula mbemba akita na se biloko na ye vous comprenez ayaka na ngwa utaka pour à l'époque tourner ko beta Wenge contre ifale kaka ya comprendre ya orchestre de Mujangi ya bana matonge ezala deux orchestres bana malemba pe bagena bango tout à fait normal bana kitambo pe traction de Babylone donc makama musique to yebi yango to lobela ka soute po mutu to komaka ayeba batutu bakomaka ko bouder ata lelo bakoma ba porte parole ba yeba su ba valeur ba si ba ça bango respecter les gens qui ont vécu biso to fait quand même mais je tiens en préféré na no pe mami parce que le vit trop ouais faut na lo ba mingi ko na posa na lo ba pembeni ya Jimé Mpiana to je ne sais pas film rétrospective donc dans l'équipe pembeni ya papa chéri et banda ko le kandeli parce que l'autre moment mon amour soit za pembeni ya musicien il faut lupa kanga nzoto ko ba biso kangi nzoto te pembeni ya ba musicien ba sacrifice ya kembele ko to le kambeka yo tango équipe pembeni ya Jimé Mpiana bozaki na ndenge ni yo ko ko kanga nzoto to ko ayo ka mutakala mama ba tina biso Sylvie makambo bino boyokaka babi que Dieu est tout en tout, Dieu a tout pouvoir appartient à Dieu eza babiloko ko sala ngo ba jeter moi on to kanisela ka batu ba soso c'est pas la réalité lelo ba rojenga ndu bazali hein ba petit nanga nani sankara de kunta bazana ba wera so
pourquoi pas biso tozaka na époque ezaka différent époque na biso zaka nanu ba succès zaka ya maka boyelelo te zaka ba succès moko groupe ezolinga nanu ebima wenge BCBG bon chic ba garçon ya bien toleka na époque ya Papi Kimbi toleka na époque ya ba Vieux Mavo okoba leki ba différent tozaka ba bureau totambola na ba wera ba JB er moko ba comité ya ba recherche ya koluka bilamba er moko lelo ba mise tokobeta il faut toluka forme mingi de utanjili il faut ba Jimmy Weston faut toluka banani ba parisien ni bayaka ba grand parisien na biso banda ba vie na biso ba yula ba dikando ba to ebele toluka ba forme pour ba musicien base la propre biso to bon chic bon genre mais ya lelo et comme ba porte parole ba comme ma kolia biso to lia kate à l'époque to ara lia kate to ara ba comité de recherche ba tuna bango to landaka wenge soka beti no Olympia to ye so to ko beta na 20 santé biso to propre to futi ba billet mais lelo après les temps to ke ba photo le ba métier comme qui moi yo lukazi na poto JBP na ba wera bazala ko continuer ba orchestre ba ti ba ki ko panzana ya JBP na wera ezaka bango mi balete ki motema mabe bato bazaki na bango na kati nte balingi baliaka kaka bapeti mosusu te baesprit moko mabe kotaki wera pa talinga mpe nakomi na capacité JBP naka bon topanza borango mais lelo babimaka bango nyonso mibale baresisa ji baza na plein kosala te papa géri asala masolo wera pa asala bamasolo oyo ate bapenso bakosala na bakomi nango te. Est-ce qu'il y a vrai la musique qui s'ezali musique bon qui s'ezalaka nango biso mpe toyeba kache qui s'ezalaka mais dépendara qui sango ozongo na ntina nini oyebi koyemba te ozwi kisi c'est ça omona oyebi koloba te ozwi kisi non qui s'ezalaka eloko moko eya nango mpo na yo moko ozweli yango na ntina nini oyeba ntina ozweli yango soki olingi succès bakopesa succès apres liboma mpe kozwa yo mais soki oyebi ke kisi oyo ya koliaka bato na famille ya mutu wana nga nayebi te natika koyoka ngo te ndenge tofandi na bawende otolia mutu botetete esile wana jeune bazoya lelo po bana beto basala minene po sacrifier ba parents na ye wana faut tout na ye na place ni akende kozwa biloko wana okopona mais ngale bikaka po ya protection ya yo moko omi protéger po mutu asala mabe nde bo lero zala omona oui ndenge omoni bawera songo bazala bamama mapata donc abokende na ye mwasi naza na prière bafrère ne mpe baveuille Patrice baza na prière ndenge ji baza wana tokomokende na suka je crois opesa question ya suka moninga na yo Edingo moto na ngenge aza gravement malade bon Edingo azobela ye moko abikisaka bato mais malheureusement mpona santé na ye azoka komibikisa te eza na bato mosusu na bacommentaire bango bazopréféré mort ya Edingo ya mosusu ate mais Edingo amibikisa mpe ete ye amibetaka tolo nayebi te par là soki ozala message soki napozo question eza po bobunda mpe komba moko na Edingo oyo obetaka te osise bien nga atika koganye Edingo donc ye nda betaka Edingo aganyeki nga na bakisi na ye me naso otali komba ezalaki nango komba technique nga na technicien lokwa mpe nasi natika bamakambo yango ya baage pusani bashok mpe ebele na banzoto omonaki mpe likambo yango ezalaki nango na etuma te lifuti ezalaki nango ya bien te makambo ebele ngana lelo banzoto te ngana moto ya métaphysique makanisa malamu ngana mwana science chrétienne ngai nayebisa yo ngana biloko ya nzoto te oyo loba ngana mwana mai ndombe biso babana laki mai ndombe to wana makasi na biso ya nzoto wana ya sire ya kobotama ya biso mais soki olobi ke nakeke ndaya kozwa eloko boyeboye Edingo esengama nakosenga nde kaka likambo ebali na ngai nasenga na ye ke aluka elongi ya nzambe omoni soki osali bato mabe ebele osali bato mabe ebele Edingo akozala mpe lelo ata basi na ye ata mibale misato bakufa me ngai nakoyeba te ye moto ale bango me bato balobaka ye moto alia mwasi na ye na bana donc naza nzambe te mpo nayeba mais soki akomi na niveau ya bahôpital tosuetaka mabe ya motu te na baaluka elongi ya nkolo asala oyo babengaka tubela eloko na kosenga na ye papa Edingo place azali na bato bayebi ye baka maître cheche alobaki ke vie soki omoni maladi lelo lobi luka elongi ya nzambe oza mpe mokolo ya mokolo mingi te bamikolo mpe ya yo bazali luka elongi ya nzambe esala batubela ya bamakambo yo osaka mabe mbaso kozwa grâce epa ya nzambe
Et par rapport à mort, il y a Séguin, par rapport à mort, il y a des musiciens, on va aussi petit à petit. On a fait sous mes condoléances, la famille de Kumuda. Na seka na bana lemba bazala vraiment bomoko bana lemba moyebi matanga ezalaka ya Congo mobimba bino nde bato bokoyamba ba da Kumuda comme un pasteur à côté musu pe ba musicien pe bazowelela pe ba pe ba bifo balela ende balela aza mutaki bozote kobongwana sikoya comme un pasteur déjà ayambe Jésus Christ comme kasi kaka te soko ba ba mise ba olele na loyembo parce que il y a musique gospel et ça mama musique euta na lola musique ba euta na lola yaki David anobeta lindanda toyebi makambo ne koyemba ba musique ba fan nyonso te za musique nyonso ya musique ba est-ce que mutazaki tango David ane koyemba na lindanda aloyemba nzemuni toyebi te toyokaka kaka o David musique euta na elola mais nzemuni bande koyemba eya obi to koyemba te kaka musique Dakubuda azali musicien soki esprit nzambe touchaki ezaye moko te to na vie na biso Carlito Carlito abombana bon soki akomaki mosali ya nzambe c'est grâce à nzambe topesaka nzambe ya kumbama eza nde eloko moko tokoloba biso bamusicien ya mokili tozala devant te totikela bamusicien chrétien bayamba balela pasteur apparemment c'est comme si pasteur bazar ko s'intéresser nana yebiso bongo nana yebiso Dakubuda akomaki mosali ya nzambe eza kaka teke o pasteur moko alobaki niveau ya pasteur bapasteur nyonso ezalaka mpasi mpona bapasteur mais ndenge asengaki loko atikaki mokili akomaki na makambo ya nzambe topesa nano bato ya nzambe place biso mpe soki tokozwa na baaveni na bacoin bakote mosusu tobeta biloko ya mokili mpo ye mpe abetaka balinda tokobeta mpe balinda mais tokoboya mpe te basatile tokoma kosangana pauvre Marie Bisambo ane koyeba nyonso aya mpe concert ya jida yembi bapekisi bapaster te namonaka vie nanga Denis Lesi ayaka ngai bapaster ebiebi bayaka baconcert est-ce que pekisa soki omoni paster mona concert ate ya jida obi aza paster te wana bajugement non tozalaka esika moko azalaki moyembi ya mokili abongwani akei na makambo ya nzambe na biso nyonso toa bana nzambe na biso na ba ya mokili tokozala esika moko tolela ye wana na polémique te yango nasengaki na bana lemba vraiment bazala bomoko badivise te ekoma matanga ekomi kote boye oh non bazala bomoko mpo bayamba biso nyonso te tokouta bakasavubu babanda lungwa mpo na Dakubuda nasengi bana famille na ye na bana lemba mes condoléances na bino bambote pas deux trois personnes balingaka bon nakopesa mbote na honorable Gino Solomo nakopesa honorable Dani Chanda le patron Massa Fachi napesi mpe Gérard Ndofusu mbote na ye nake na poto napesi vie nanga Bopi Mbembe napesi Gisto Mbembe mbote makasi napesi ser nanga Christian na Kwasa na Charles Leroy napesi Malou Mbembe donc bato baza ebele oyo nyonso bayelinga Mami Wanza ye moko te voyo towana nango ya ser nanga na Orléans Mami Wanza toujours donc bamasa baza ebele bakoko shango camionnette mbola toujours bato baza ebele oyo ayebi azwi libanga te napesi na bango nyonso die nanga président Lufulabo bamasa nanga atoa na kati ya résidence ya honorable le patron Dani Chanda patron Joli Mubiala mbote na ye napesi mama Chou na molongani ya Dani Chanda kala te euti kosomba denda kuna Paris wana patron peut-être on solo nete Dani Chanda mutu moko simple honorable Dan Chanda, merci dans la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, merci l'équipe technique Mobimba MJ Télévision, merci Nabino Touboza qui merci infiniment à personnel tout il y a le pango au pas honorable Dan Chanda. Merci Nabino bana Paris bana nanga imoko na bosa na pesa ba dédicace na pesi bana te Jerry Membe Jennifer Priska Isa na Kwasa nanga José Komolo na yokaki mais losi yokaki sangwa losi ya zaza vient nanga Jean Paul Ngambe na yokaki matanga ya mère mais mawatro na pesi ka ba certa do bato bazebele ya kopesa bambote oyo azwi te masa nanga Koko Shango mbote na Richard Mwamba do bamasa bazebele na bandal awa bamasa pe bazebele na pesi honorable Kapesa mbote makasi ok
Merci beaucoup Tokomi na Souka, merci na Cordon Junior da Omobutu pour l'assistance tayo, merci na Dani Chimanga Oazaki Sima ya caméra pour na lelo Suki Awa. Tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission.